congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Okay, merci trop sur tous les spectateurs. Vraiment, Boza et Béli à Kolanda émission on a vu sur www.congofrance.com. Là vraiment, je vois mon boss, je suis Didi Dipumba. Merci à toi mon boss. Grosse moulia mais ko bengo taille commercial. Là, je vois encore notre manager monsieur Junior Bookson Bukasa en Péro. Merci beaucoup à Mouna artiste Babi Métis Noir devant la caméra. Merci beaucoup à Grand Tiers Propre Nora Digital depuis Paris. Merci beaucoup à mon vieux pas parole Suzouanga bien de Congo France toujours na Congo France mais grosse moulina sinaye na kangi ba fito avant ba leke fo ba senga nzela ke ba so ba senga te ba oleka te po na ko mema bango na système ya watize to ya robo ya ngaluki be ba mulir na ye fo ba bi 2016 grosse moulina ko kena bino likolo kande na loba bobeta ba shit boko samenga na okena bino na watize deto babi grosse mouli ba innovation ya boye jamais zala muna na ebite lelo ko fongola masolo po babi plateau na nga lelo e yindi grosse mouli afandi lo wa Congo France tokenda na bango likolo ba bel nana o bazami bale na plateau nanga ba bengo babino grosse mouli na site mne kanga masolo toza na besoin ya koyebisa bato ba kozwa to ya Holanda biso kaka na site na mino ya Congo France grosse mouli pe na kiti to beta masolo na biso nyonso monde entier ozwa to ya Holanda biso na Congo France et découvrir ba bel nana o ba bengeli biso nini ngana bino reste à découvrir to royeba ba bel nana o mi bale baza banani ba bengi biso pourquoi grosse mouli na kitara toujours pour na sala vraiment musala nanga merci beaucoup à Jimmy à Chueki encore et toujours ba dobi mikolo tozana ye na kati ya bakinawa to kolia to komela to ko sepela o wapi Jimmy Chueki babi umela merci beaucoup à Joël Keti 001 les padres umela depuis États-Unis merci beaucoup à Gaël Ngandou merci beaucoup à Michel Moyo merci beaucoup à Shaggy et Feta depuis vraiment États-Unis ya bino yango vraiment on a fait ba confrère na mais depuis États-Unis kuna grosse munga zani monde tina ok na bino kaka nde na watize de to mais na bité muna so kofungola masolo yango poto solo la ngana monde entier bayoka babendana o babengiseli biso nini bana makambo yebisa grosse mouli na Congo France grosse mouli vraiment toza na palais ya babendana to na kati ndako ya babendana o babengisi biso grosse mouli na muna baye kozwa toujours ba information na source pour grosse mouli bana bana o ke na bino 2016 oyo na ebite bako lukela nga ba interprète bako benga crédit ko kata ba interprète bako zala te bwana proche mais bwana identifier grosse mouli ndeni tambe na bino ya roboyanga alukine be mais quant à moi déjà j'ai dit bonjour maman. Bonjour maman, grosse mouli. Ok, merci beaucoup moi un mono nanu na batunyo so ba Holanda biso monde entier. Bon, na pesi batunyo sombote, na lingi ba mingi. Ok, merci beaucoup na zongi suna mupanzo belle nana mususu azawa mais quant à moi déjà j'ai dit bonjour belle nana. Bonjour grosse mouli, moi ça l'équipe ba nyonso. Ok, merci beaucoup. Na ebite ce qui s'est présenté kombo na onani. Bon, comment on a Patricia Ngando Ngando. Ok, merci beaucoup na zongi su côté pour grosse mouli na okabona kana ba belle nana mibale. Na ebite ce qui bo bengela grosse mouli ni na katanda po vraiment tout ça na katanda kuna bino batu bo bengisi biso. Na ebite est-ce que na ina petit bino maman na ebite ndako na kuti bino c'est très joli. Est-ce que vous êtes marié? Non, on a marié. Vous êtes marié pourquoi? Po na bula pete ke non na bala. Bula te po ni po yo za mwasi nyonso abongana na ndako libala pourquoi yo lingi to bala? Non na lingi na sa vie na ngai exactement na sa no vie na ngana. Sa vie na yo. Vie nini yo sala ka mais un peu ko éclairci bato ba Holanda biso vie nini o yo zo sala vie no po boy no ko bala likola vie. Vie nini yo zo sala? Na sala kindumba. C'est vrai? Oui. Na sala kindumba ndi yango vie na yo? Oui, eza vie na ngai. Pourquoi yo belle nana jolie nana muna na ebité so ko zo jolie nana oyo na ebité so ko zo vraiment pourquoi asala ko indumba na ebité so ko zo déception to nini mais yo toujours ko la mieux placé pour nous éclaircir bateau ba Holanda biso monde entier. Mais il faut le ba bien kindumba ouais ndenge nini kindumba salité te quoi. C'est kindumba propre et bien. Comprendre?
Quoi kasi osalaka kindumba faut éclaircir biso eloko nini epusaki yo olelo se décider lelo vraiment bozwa pe temps pe courage ya koloba na micro boye eloko nini epusaki yo lelo po koma ndumba. Non, mibali baba ndoki, mibali baba mystique. Mibali musu oviva na obiba na bonjoka na ma camarade na yo. Yango na décider na ke na sana kindumba ke na za na bala. Okay, merci beaucoup na ozonga na mena kesu koto et pas joli nana mususu na moni bango mibale bazanda kumoko mais na ozonga na les mêmes kesu koto maman na ngana ebite yo poza ndumba ngako koloba te ndumba munene nga sala ba jeté nga bien zabu na kanda mibali mibali basakana nga trop sika sa kindumba mama ko za kanda mibali basaloni bai bako bimana yo bimina ndeko na bimina camarade no mbala mutu te sika sa kindumba pe ya propre nga voyagera trop nga sa kindumba kineza trop saleté fort nga ya poto mama leo taka yo sola poser yo sola bien sola na biso bien. Indie, what is the tomuna? Métis noir la biso cameraman habité to ke kala what is the marambo nga na umu na basigarante en tout cas na ze tout fait awa maintenant on sara musala nga boss nga José Didi Pumbo ko mona makambo yo e osuka awa tinga na osara musala nga mais na habité yesu ko kindumba bosala vous allez rappeler na ba tarif mbali pa ye atunyo pa proposer combien atangi lo mbongo to bogenda ko sala ke mbali alingi boke bolali sika msuto kana ndaku non to ala flat futa flat ke non ndaku jamais na ko sa buzo bananga na ndaku te ko za ndumba ki pa place te mama ko ki pe c'est trop parce que ndaku na ngai na mbaba ndeko na ngai na biba na jamais na sala buzo ba mo ke na kota mobala oti supe auti poto ye na koti na ndaku na no ana mbongo na ye aki afuti chambre to koti ngai na ye to sali mam na biso to sala yo poza ndumba est-ce que ça rappelle un montant fixe ou yo fixera vraiment le but nga monter na ngato okeno tamsu kuma ko ezana autant de coups soit tamsu pendant la journée ou nuit donc nuit cela veut dire que ozinga lelo ti lobi pesa na autant prix nango bon wana ndengi na moni la muto ndenga zaleli wana nde to sola ngana e imo petanga mona ngabo ya mona kena fiyo yo afi ya niveau likolo comprendre. Ok, merci beaucoup mona to robima su libano mona ba voiture na bango ko bazape bandumba pamba mate ba pe na ba cheche na bango do na ebite ba prix na ba me ba boyi koloba ba bika to mona vitesse na bango no roye ba prix na bango na ebite to ke kana what is the to ka ndenge zalaka na ebite to beta masolo na zongi koto est-ce que mama yo pozala na prix to yo pozala no na prix te ngako ko ya ko me ko na santé po no fingo mabenga matabana mi matali ko po la mwasa wa sanate taka ngozo nga pete zonga bien ko muna zonga bien nga kina ba Chine kina ba Dubai mala ndumba kinte nga senga ba santé zonga bien grosse muli obosani biso ebi bisozi tala kaka yo mwasa kilo grosse muli bazui wapi pardon batikao. Ok, merci beaucoup la invité ba osala bongo po ba mwa ba ketchi na bongo ya libanda ya ngape ba bikalate dadi mo nga ko tinda ba ketchi ya kalate grosse mole mo makolezo sila mais na invité to ke non kana what is the to pourquoi bino bolingi na bino kozana mibali ya bino mote bolingi kindumba en plus na ba mibali ya bato bozo mona te ke bozo détruire ba foyer ya bato bana mutazala te grosse mole mbala mutazala te ndeni poso ki mobali abali mwasi na tie na ndako obota na covid ya mobala moto no mbala batu te bosko nga skolo nga pe na mwasa batu to lo babongo parce que ya bala peut-être ya bala nga na bala nga te ya yo linga ngai siko nga na sani mbala mutazala te sa langage ke ye alobi ke mobala mutu azalaka te donc mobala mutu azalaka te soko salaire ok mais na ebite bino bato bozondima ke mobala mutu azalaka te mais nga na ebi ke mobala bato azalaka to nga vraiment mona grosse molinde na zalaka na linga na ngo linga mibala bato te po ngande na linga mama libala na ebite mukolo nga na mobala mbali na kimi wa kozana nango na ebite po nga vraiment na respecta na nga libala na ebi valeur libala nga po nga mama na nga lo ba lo kumwa mwasi na ndako ya libala kitoko ezali fololo
lolobi ekokauka bazokumisa yo po tozali kongala lelo na la vie malembe ezalaka na brillante. Donc cela veut dire que grosse mulia lingaka na ye libala ponga mobali wa kobalanga akosepela mpona azalaka fio na se respectaka na lingaka nanga mpe kotrouble mibali ya bato te mpona kobebisa bafoye ya bato parce que libala eza pasi mpo ngai na kolinga mpe te badetruire libala na nga alors nalinga kodetruire te mpona yebi bavictime ezalaka bana me nakutani na bajolinda nao baza kotrouble mibali ya bato baza kotrouble mibali ya bato babi mobali wana mbongo ta ya te oyo aza na mbongo aya mpe kaka bamarie nayebi te estce eza kaka mpo baselibataire nde bazalaka na mbongo te bamarie nde bazalaka na mbongo to banani non mingi biso osala bamarie parce que marié aobanga naobima na mwasi ya tel boye et puis tel a ndenge nini tel a niveau likolo alors fa pesanga monta so nayebi se 1000 akati 1000 donc aodébattre te nazongisi koto jolina na yo mpe kaka mibali oyo bato babala pourquoi bozolinga baselibataire te baselibataire oyo mpe baa na mbongo bazali bino bolingaka mibali ya bato mpo nani boza kotrouble mabala bafoye ya bato bavictime ezozala bana bato pourquoi Grosse Mouli naseki moninga naza boye nga mobala moto azalaka te bango soba mibali na biso mibali oyo babala te so aza mbongo na ye nga aza na ngai Patricia Ngando aza ya suis là si tu veux tu viens il dépendre toujours na moi je suis là. Ok, d'accord, merci. Nayebi te soko pe s'appelle numéro na yo bato pe balingana na bango basi boye pe bazali muna na kosi bazali na bango moni pe bapale eza nango bacheche pe eza nango bato pe baluka bamomia bato bolingi na bino baséjour bamomia yango pe bango yoyo ti nayebi te muna so nakoloba mabe mais grosse muli nangenda nanga na droit chemin donc nayebi te est-ce que bino pe nde bozabi par jour pe bokobima pe na 5000 bali po ani ngam na luka ngambongo nanga ngam na luka mbongo na fona bima bono supporter nyos mibali na biso oza 5-10 yaka tozela bino. Merci beaucoup boyoki bazozela bino sa langage ke bango grosse mulia aza na ekuna te nebiso kopesa na numéro ya téléphone na yo pour nga vraiment tout ka bolimbisa nga monde te bafani nango bolandaka nga pour nga na makambo oyo nakota te bango moko bakopesa balimero na bango soki bokozala vraiment na besoin kobenga bango s'il vous plaît bodéranger nga te mpona émission mpona bango bobenga bango moko mena ke non koto na bel nana okopesa na numéro ya téléphone bato baza monde te bolando oyo akobengwa osepela benga yo abenga oyo osepela pa fingo mais boyebaka ke site oyo etalamaka monde te bokosupporte kofingama na baencouragement nga tofinga ndumba Grosse Mouli mibali nga na pesa numéro mibali so oza kopia ke kozwa te mpona kofinga yo bon numéro na 082 0 Merci bongo. Est-ce que bino pe banduba? Est-ce que bino pe botiela mibala batu zakala? Oui ou non? Musalande kisite so ebi musalande bayat ebi sonzo bakangama taka biso ya Grosse Mouli yo yebi mwasa poa bazwi wapi nzoto aboye bazate balali pardon. Merci beaucoup musala nini mama éclairci biso musalande to babi bango zakala hate musalande sko biso na bino to lingi to yeba musala yebi musala ngote kosi yebi nangate balola loketo bien balolo loketo ki mpando zongi bwe po mbala kangama na yo kisite so osala ka kisi botika musala nde bomaka nyonso moso osala musala mbala ko lolo lali na lobi mwa $2000 ça la moi c'est bien quoi. Merci beaucoup. Nazoki koto na ben nana les sous ben nana nanga est-ce que yo pesaka sakala nde mibala batu nde baba mibala batu ba kolanda bino boko détruire ba foyer batu bala batu babote mina bakati ba foyer ba kozala ba victime bino pe botela ka mibala wana sous ba sakala to tsarate biso musalande lobaka so ngana na posa na yeba musala wana nini musala nini misale zebele tango yobi ke no bima na mobile faut ça musalani alors faut pas comprendre que no musala bo intel moyen préciser exact mais ozandumba zara na soni te misale zebele oko balola
o mateli mobali o sise mobali o fina mobali mabeli misala eza ebele bon omona te non eza utile te ke non na banda kodetaye ine esimba te yango nasukisaka. Merci beaucoup. Est-ce que yo pe par jour olala penza otanga mibali combien oyo bi lelo na bimi na kotande mibali lelo na bimi sous place profondeur obitenga vraiment suka ya limite ya mibali onga na kolala bango na journée ezaka suka limite autant de nombre nka ezala kutu te limite kufa ezala te donc doza bokola ata na 10 personnes un problème te makasi na nzoto na ngamo ngamo na mindeni na pesa nzoto na vala ngamo ndeni na mindeni na sokola nzoto na ngai na sokola obe na zusu mobile mususu na bimi na ele susuka bon siko mbali moto découvrir te peut-être na 3 mibali mutu moko to ba yo bimi jamais au détail te au loba pété. Est-ce que boyebi pe kende bozo détruire ba foyer batu bana batu oyo botamana ba foyer batu bozo zala ba victime madame victime ani victime tangu yo zui papa na ye papa bosani mama na ndaku papa bosani bana na ndaku akomika kolanda est-ce que oza conscient que bana wana baroza ba victime non ba victime est-ce que bango pe bima ba tata bato bango pe bima ba papa bato ba bima na bango alors pourquoi pas biso moneza bana na soit bazami ki so ba mi ke ba okola pe ba kuta makambo ok merci beaucoup pesa nanu numéro ya téléphone na yo bo site na biso na mambo na tie bobino kosmoli to na besoin to na masolo ko loba to na mambo loba kosmoli lo zo ba information na source na kiti na nga peto beta masolo ko eza musala na nga ponga te babenga na maluka na okende pona ko toujours ba information ko pesa na bato bazo raton Yolanda biso na bitso ko pesa numéro ya téléphone na yo bino bwana bino bandumba moto asepeli na o akoya so ko pesa numéro na yo na ebite que bino pe na ona keno pesa na numéro de téléphone puis na otono kesho moko numéro na téléphone 089 75 31 682 89 75 31 682. Ok, merci beaucoup. Question na ngam moko ezalaki est-ce que bino pe bandumba vous allez rappeler na mibali ya bino moko tote non toza mibali na biso te to na mibali te toza na mibali te to na mibali te donc d'accord nyonso na ba mituko eza na ngaka bambonga kindumba mais oui kindumba parce que mbali muso ko ya baso menenga car esili na akena ezala bon. Ok, merci beaucoup. Est-ce que bino pe beaucoup tisaka ba Mario na bandaku na bino po mbali mo ba koza na aspect maana ina mbongo te mobali mo ba za aspect ane na mbongo te ayekaka maluba suka lebele alokia flatter yo aya okota ki Mario na ndako. Est-ce que bino pe beaucoup tisaka ba Mario na ndako na ko sa yera na jamais na ko sala ko sala non sala ngote parce que nga na mona passe na luka mbongo na nga na luka ba niveau na nga matalo nga na zomba na ko tina kata ndako na nga po sa ilangani po la nga parce que la nga ala nga po na so na sala po na sa nini ane lo te na bulango te. Ok, merci beaucoup. Nazungi côté pas joli nana. Là vraiment je vois Diesola London, babi oumena merci beaucoup. Na santa ki lo rolanga wana ba kolina nga pe bakisama ki lisusu. Merci beaucoup à Malolo Nzamba ba maman Lori c'est la Congolia. Merci beaucoup à maman Emeline Nzemba motema ya bato ya tous pepele ya mbetolo. Maman Likelemba balobi 13e apôtre. Est-ce que boko mona makambo nga na ko mona na plateau. Babi plateau na nge indi na banani. J'espère que place vous a déjà si vous comprenez banani ba indi si plateau. Merci beaucoup à Jimmy Atueki, encore et toujours. Merci beaucoup Kandena Nobarato Beta Masolo. Merci beaucoup à Dadi Mabouma, Motema ya champion et Bengo, président ya ba boxeur nyonso depuis Afrique du Sud. Merci à Serena la mignonne, Serena la mignonne. Merci beaucoup à Christelle Kianza. Merci beaucoup à Jolivette Samba. Bon, Jolivette Samba depuis France, balobi oume là baboyo po bango banani. Na zongi koto c'est pas joli nana. Merci beaucoup si amuna artiste to ke na bango ka likolo, babi mikolo grosse moula comme si métis noir. Ba boya ye, alui na pe ba produit na ye ke na bango ka na watis de to mais na ebite est-ce que yo pe ndongo zabwe. Ozala rappe na mobali ya yo moko pe olali pe ozoka pe motema pasi ya mobali na nga kebwe. Po pilo pe bonyoko la rabasi ya bato. Mobala mutabimi pe akebupe azongite siko bino bato obonyoko la rapé basi bato est-ce que bino moko bozaka na mibalo ya bino moko grosse mulira non kina mbali wapi opianga ni mbalo pesa mo zana mbongo na no ebele nana mbalo opianga nini opesa ngani mbali fo mbala batu oba mbala batu mbala so mbala batu ba seke mo se bando ndako kokate seke mo sa ndako kokate fo ngandi na taka ifo lukaka Patricia Ngando kwa mwasa nda kupenda bola la kaba pongi kwa bango nde ya biso baza ya biso kwa
Ok, merci beaucoup. Ce qui est lopé mon bal à mon ami. Alors, non, abala na Patricia Ngandou, babi fille à Facebook. Un fille à Facebook, mais le là comme fille à site internet, fille à net. Est-ce que les lopé mon bal est sûr que mon ana bala yo Patricia Ngandou. Est-ce que aïe aïe biso soit qui ndomba soit il bala yo reponani. Et ce qu'on sait nga nyonso za ba moyen non qui peut famille nga qui peut nga non bala na moi. So azana ba moyen te malingi s'engager na yo abala yo kaka. Yala ni pongi, il était vraiment jamais alala. Donc total bien bino bo linga na bino ka mibali pona ba intérêt. Bon non, il y a un intérêt là là nga, bon pas intérêt, il y a là là ngo fait, nga peut faire intérêt mbongo. To ka bo so intérêt. Oh. Donc bala mpia ka so linga balwa ya na ete. Comme boyo kanga na lo bon me bon me kate ngai Patricia Ngandou boya kutu te poto beba no mabe ngai fo mbongo chiko sala moi bien quoi. Ok, merci beaucoup. Nazongi sur côté pas belle nana. Poto luka vraiment to chité belle nana na biso. Na éviter yo pe mobali lelo. Est-ce que yo mo ronano? Vous rappelez mobali ya yo mo bino bonyo ko le mibala ba to fort heureusement gros simulé na balité. Ponga mo ronano bala so ba meki na ngai. Na éviter no kena bango na watis de to mais no na bali na ngate sa langage ke bango na musala na bango mais na éviter so question na ngamo etikale est-ce que yo mo ronano bino ba to ko nyoko la mibali ya bato. Boko suisa rabasi ya bato mitema. Boko détruit ba foyer bato. Est-ce que lelo vraiment so mobala monani ya bala yo ayibi so tika kindumba bala yo azala na mbongo to azanga mbongo ndimi abalo est-ce que ko bala te ko bala te parce que nga na oluka vi na nge eza bien natambo na mutuka na nga longa zo mobile o atambola makolo po a china nga bomengo na nga tonde jamais fono zo muto ke no a niveau a lekinga na niveau aleka nga na niveau on ande bien ka bo jamais. Ok, merci beaucoup. Est-ce que beaucoup t'en a peine à mi bali mususu beaucoup tie pe na mbongo boy o tiele pe ankoro o tiele pe toki simo est-ce que bino pende bozabo est-ce que si beaucoup t'en a mi bali mo pe bo alobite bano yo logo ape ba bandumba ba kolia mbongo na ngapa mbate na logo na kokende na ye e lobata na rolala na yo na kokende na yo logo na kokende na azui penda ankoro atieli ope azio kamasuko nini nyoso atieli est-ce que so kutana pe na mi bali bongo. Bon, attends, écoutez, na yemondo me la paix ma bo ma vie, bo manzoto na nga na tina tanga posa na 600 musana na zombo na simanjana kende. Supporta ba douleur wana nyoso na ba kilo wana nyoso. To supporta nyoso parce que to luka. Est-ce que yebi ke mwana mobala za na façon na oyo accoucher la moi si to bino bondima na bino nyoso na bo supporta ba kilo ba mibala ndenge na ndenge ba poids ba mouvement ya mibali wana nyoso. To supporta grosse mole, to supporta. Ok, merci beaucoup. To comme l'episode vraiment que j'étais pour tout en émission na biso. Moi un mot na yo zolo bani na batu nyonso ba otala biso monde atie bazo vraiment monde atie bazo tala biso bino ba ben nana o boboya na bino libala bo préférant na bino via kindumba po bo détruire ba foyer ba. Bon, to nga to sa agence na biso, ba agence bandumba quoi. Yango na za pour ça na pesa communiquer ba vrai chéri. Ba vrai ba tel la niveau likolo non que non ba tel ba $100 ba $50 ba $200 non ba tel la niveau likolo to ben ibino boya bandele sous numéro no po ba ya bosa ba association na ya libanda na ya wapi po ba international opesi sous numéro bo ba ko benga yo bosali ba association na bino ya bandumba na ndenga mabete osumule na osala na musala na. Bon numéro na ngai za 089 75 31 682 89 75 31 682. Ok, merci beaucoup na Claude Sukoto na Jolie na moi un mot na ona na batu nyoso ba Holanda biso olobi nini na monde entier ba zo atan Holanda biso. On continue to ça l'agence ya bandumba na nga lobi mimi basa poto pour ya kin penda 0 ya poto vraiment dans la binonde faut zo numéro 089 082 091 64 87 082 091 64 87 numéro na wana. Ok, merci beaucoup mon artiste. Na éviter tout qui n'a pas na artiste de tout. Na éviter oui na zongi si miko na mwende obosa na maloba. Na la passeport na za poso bank sans fouter nga bi na za nga dispo na yo papa. Na za na ngai. Na passeport na ngai. O na voyage ba trop déjà na kenda ba Dubai ba China. O alinga somenga billet na passeport na simiza na epa na dispo na bino papa. Ok, merci beaucoup, j'espère. Bozi grosse mouli ba bengi nga trop ba déranger nga grosse mouli abi ça va na roya na rozo information na source na Rolanda mais
Merci beaucoup na bafan tout baswaka vraiment te Yolanda biso. Merci beaucoup à Dézola London. Merci beaucoup à Mama Emeline Zemba Motema ya tous pepele ya Mbetolo. Merci beaucoup à Malolo Nzamba ba Mama Loris et la Congoli à ma maman chérie que j'aime beaucoup. Merci beaucoup à X Ben Dolce Festival. Merci beaucoup à Cap Dido Ramazani de Bruxelles. Merci beaucoup à Christian Salawa. Merci beaucoup à Papi J3 de Espagne. Merci beaucoup à Pati Tayeye. Merci beaucoup à Demu de Bruxelles. Merci beaucoup à X Grace Malanda. Merci beaucoup à Roland Élégant de Paris. Merci beaucoup à Canclo Sambila. Merci beaucoup à Sansero Boulot. On a peut-être son moni Sansero Boulot, Monipe Jimmy a tué qui encore et toujours. Merci beaucoup à Bienvenue Yanga. Merci beaucoup à Flore Mayaoula. Na Ferland. Merci beaucoup à Flore Mayaoula na Ferland. Merci beaucoup à HK, la grande, la femme du patron. Balobi ou mela la femme du patron. Voilà, nous sommes au rotal au monipe. Balamo likolo na bomba bi Jimmy a tué qui encore et toujours. Merci beaucoup. Adadi mwanga mote maya. Zolele to zolila kaka. Me babi mikolo kosmule. Tezali kolo. Bozi wa bibo bo luka be interprète. L'interprète c'est baro benga crédit aussi d'abord zalate. Merci beaucoup à Mike la Duchesse groupe Boalo Yenge. Merci beaucoup à Hans Luzolo. Merci beaucoup à Chancel Mbemba Bayabi Midi Bazua. Puis merci beaucoup à Bose Beleka Gosminda Basiti Solo te solo kande na konto ba David Olite Foke bara. Kubwa kisanga mabanga na Loyenge te poza pe na mbongo te. Ubwa ka mabanga bako makobenga yo koma koboya ko yamba don na muninga note na pe ni fono te po na mbongo ya kopesa ngaite. Donc Gosmuli na ko sala musala ngape bo lota ngana rolonga Congo France te ngana rolonga Congo France ngona robalaka à condition pe mobali nanga apekisa ngai musala one na tiki mais sinon na rotika te na zati na lifo bo gosumuli ga robala na ye gosumuli ya robota gosumuli ga sa foyene ya ngana na trouble na ngami bala batedo ba mibala batu basi ya batu ba mama batu ba beba batu je vous aime beaucoup ngana trouble na ngaba foyene na bino te gosumuli na zana ngaka pona musala pona bolingo na zakala ngate. Merci beaucoup à mon boss, je suis Didi Pumba. Merci beaucoup à notre manager Monsieur Junior Bookson Boukassa. Merci beaucoup à Papa Ross depuis France, Zoanga bien mon vieux que j'aime beaucoup. Merci beaucoup à Nora Digital. Là vraiment on a ya na vraiment ya Congo France. Toki na bangoka bongo babisito. Bazua Congo France. Bisona bango e karamulai na seki bino. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Métier noir, mon artiste et caméraman, nanga swag, zoa bango bien. Je vous dis déjà au revoir, merci, au bye bye. Congo France. Bisona bango, bango na bisona bango. Ikara mulai. France.com. Site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com